ezalaka le vrai canal par lequel le Nzambe tata alekelaka mpona korevele makambo mabombama ya mboka na biso République démocratique du Congo, et puis apesaka ye makoki pe charge ya kosambela mpona mboka ye nani. Totangi bongo le ministre de la Défense na gouvernement céleste, l'évangéliste Claude Kabundi Walesa, oyo ngai na bengaka la bouche autorisée de l'Éternel. E bandi lelo te biso nyonso toyebi yango malamu ndenge Nzambe na likolo atindaka mosali na ye Walesa na ngomba ya Ngombo Shaba na mboka ya Zimbabwe akende kosambela na ntina ya vision oyo amonaka bato ebele kokufa avant ba élection ya 2018 pe makila kotanga kochola lokola fleuve. Nzambe ayokaka losamba mosali na ye. En plus, pasteur Walesa yende azalaka moto ya liboso ya koannonce que tango ekoki oyo wapi Nzambe na likolo alingi atia kimia na mboka Congo. Mbala moko arc-en-ciel ebimaka na esika azalaki kosambela ndenge moko pe arc-en-ciel wana eyaka kobima na fief ya mutu oyo abimaka mokonzi ya mboka lors ya publication ya ba resultat. Sima na yango Nzambe ayaka kofongola lisusu misu ya mosali na ye le ministre de la Défense na gouvernement céleste pona kotalisa ye que ba complot esalemi pour que na 2 ans ya pamba baboma mokonzi ya mboka. Yango ebotaka kutu makelele ebele batu balukaka bakende kobuka centre de réveil spirituel kuna na barumbu kasi esalema te. Tangu kaka la bouche autorisée de l'Éternel akenda kokutana na chef de l'État pona koloba na ye que Nzambe na likolo alobi kamata République démocratique du Congo bonza yango na maboko na Nzambe ya moko akobundela yo bitumba. Yango chef de l'État asalaka kuna na stade de martyr. Voilà pourquoi kino lelo oyo soki olandeli malamu okomona ndenge Nzambe ye moko azali koépargne faci beton na bakomplot ya ndenge na ndenge, et surtout batraître oyo bazalaka nzinga na ye baza kobima na poisa neti na film. Dire solennellement en ce jour, la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Susi tozalaki nango ya kozongisela Nzambe mboka na maboko ekokisami lelo. Nzambe apambola président de la République. Toyebi ke à partir d'aujourd'hui Nzambe azobanda makambo asika na Congo. Ezala pona bitumba na est biso nyonso tomonaka ndenge le ministre de la Défense na gouvernement céleste asambelaka à chaque fois pona yango azobaluka kutu na bapotopoto nyonso kaka pona kokokisa charge oyo Nzambe na likolo apesa ye. Voilà pourquoi kino lelo oyo Nzambe azokoba toujours na koinsiste pe kopesa musala na mosali na ye. Toyebi yango malamu ke parfois nanu mosali ya Nzambe ayoki nanu message oyo te, kasi à travers musala ya kitoko oyo Identité Chrétienne magazine tosalaka batu basepelaka nango. Yango esali ke mama oyo bozali komona na bilili asambelaka kutu na centre de réveil spirituel te, kasi ye asambelaka na ACT Matamba kuna na commune ya Kimanteke epai ya prophète Rigen Kashala nde abengisaki biso pour que apesa message tope vision oyo amonaki na société et comme la évangéliste international le Claude Kabundi Walesa na nzela ya lolaka tope na bitando ike tolanda message na butu na bondeli ndenge ezalaka biti do bondeli olali na sutuki na tali air tozalaki ba 2 heures so tobandoki ba 3 heures na lali lisusu na yo kolala na pongi na moni bitumbe koti na mboka bato bazokima na ndenge kosakana te bao bazokende boye masasi ezolela na désordre sponga pe nazokima nazoloba nakimi sikobana na nga na koyeba baza wapi bakenzela nini sikona kokima wana tokomi lokola pembeni ya mai sikona zotala tokokatisa mai yo ndenge nini
namoni lokwa moto asimbi nga ayebisi nga baluka na baluki na tali namoni Pasteur Walesa asimbi drapeau ya mboka azosambela azolela ma ya miso ezokita na groupe ba intercesseur nayebi nanga bilongi na bango te sikoyo nayoki moto azoyebisa nga na pongi nazoyoka kaka voix me naomona nanga moto te ayebisi nga lobi yebisa Pasteur Walesa nga nzambe nayokaka ye na losambo asalaka mpona mboka asambela nzambe makasi mpona mboka oyo bazoprepare mpona guerre esalema te epuis baluka tala natali namoni cortège ya président esali accident namoni bajipe ezolandana oyo namonaki mpenza na buto ezalaki ata 4 déclassé bato bakufi nde bayebisi nga yebisa ye asambela mpe mpona cortège wana mabongisi wana esalema te mpo soki asambeli te ekozala riske mpe mpona ye soki azwi likama ekozala trouble makasi osalema na mboka na sutuki boye na eza ndoto natali r 4 heures juste elekeli nga na nde yango wana omonaki na siko ndoto nakobetela yango nani yango nalobaki nabenga yo nayebisa yo soki mpe nakende eglize na biso nayebisa mpe pasteur na nga yango anga mpe na mituna namona ata Pasteur na nga te naki omona ka Walesa oyo ekozala ta deuxième fois moko namona na nga na négligé na nga mais oyo nalobaki te na koloba oui oyo nyonso ezali confirmé ya solo ete en tant que ministre de la Défense na gouvernement céleste évangéliste international Claude Kabundi Walesa azali mosali na Nzambe ya solo oyo Nzambe ye moko azali ko reconnaître na kati ya République démocratique du Congo pe azali kopesa ye mikumba na bafaso nyonso oyo esengeli yango tosengi na yo papa Walesa kolemba te mosali na nkolo soki message oyo ekomeli yo papa sala kaka essentiel ya kose plonger lisusu na mozindo ya maombi biso pe kotoyo tokosenga toujours na nkolo apesa yo makoki nyonso possible pour que okutana lisusu na mokonzi ya mboka na ntina ya kosambela mpo na likambo oyo po bato bakoki kotiola message oyo komona yango pamba kasi Nzambe nde azali koloba alors esengeli nde kosambela makasi mpo na kotelemela mabongisi oyo biso yeyo tolobi